omoni ndeko na yo akie mobimba azongi colis et ça que non ndeni et puis yo zaki na mutu ya sanke ti okotisi na kati ya morgue awa lobi na cinquantenaire. J'étais vraiment abattu. Nazalaki ngate lela bongo kala Jani alilisaki ngai. Jani tokene poto ya liboso mais ko kende zalaki passe parce que passe ya Jani déjà et mi banderaki awa na voyage. Nandeni. Avion kutu déjà ba biso wana eza sute. Tokoma na pied avion boye go passe ya Jani bungine. Na kata passeport po biso totia ba go passe na biso wala. Go passe bungiye. Abandi ko loba loba. Mais ngai muto to sala nga boye, muto to sala boye na yebi ye. Wazo nga zo go passe na tika la boye na bo. To matin avion décoller. Kaka tanga avion mati kaka ou Jani abandi libumu. Nini o libumu mo ete to vandi apo ngai Jani. Libumu nini aket première toilette. Deuxième, obeke Jani a sala 7 fois toilette na avion. Donc na likolo za like 6 fois. 7e fois, elle to ke nettoyer na mauvais temps parce que to aller na mbula. Parce que la mbula. Elle to komi na Cameroun. Avion et qui atterri. Ba singa ki en tout cas photo ki tapo to aller na mauvais temps. Pona ko kima ba dégâts. To kim to sala 45 minutes, mais to kitwana di bumuna ye danger sous mabe. A singa ke de toilette. L'hôtesse m'a dit que non, avion le les aboyés, moyen, montant sous bata toilette, et ça te pose sur le gozon en avion. Jani tellement qui passe makasi. Jani a sali la toilette bon. Jani a sali toilette et puis ça solo en avion. Ba mindeli banane ba pomper ka ba kisi papa. Jani sala soni abi non, montant sala nga boye. Abandi ko million na zo kusanga soni na yebi mais andako tanga kombo mo memoya lo ba kombo ngo zate. Et après to zo avion to ko maga na Rome to kiti na aéroport. Italie to kiti na Rome et to kiti ba biso ya zo biso so to kiti na avion. Ba biso ane ye Jani akot na apo. Vesha ba nga kota ke sonam repose na pele. Vesha ba zera ba ke non. On dirait le météo saraki. Ba ke biso peta on to ye to koti to landa nzela bo pa. Donc comme l'immigration ndenge za ba pesa ba bete biso pe ba entrer ba visa entrer to pousse to ka vomo kuna meteo na ba luka apona Jani bakangi ba voyage ne bandek déjà mabe mais loko Jani ayebisanga na zo répéter yango Jani loba po toujours la ngana e chambre moko ezaki ba chambre minene ngana Jani apona vishaba ayebisanga aba ba nga mitendo abi mitendo ba makambo tunga na moni na avion na voyage oyo wana zonga kisasa na cercueil. Ah bon? Abina zonga ki na cercueil tangu na tala kiye na cercueil abina zonga na cercueil nga na seka nga or que aza prophète mais ayebaka maso nga na yebaka na ina ndeko yoka na ina ezalaka na mao to voyager azaki na alliance. Azaki na alliance et là on a golo bana le bien on a l'émission té voilà Jani a joué alliance à Longoli alors bi yo alliance to yena mboka koluka oyo po freiner ngate vanda na god bon labrine yo kanga papa meti ndenge Jani akufi soki bakundi e biloko na ye tikali epa na yo chaussette slip senge biloko tout oya yaba na ko salila au PCT yebaki ndako wana Jani aza chaque jour bandova na kolanda yami bana lobi soki pe bakundi ye basokoli yo te mobali yo kozwa liboso mobali wana kozwa ba problème surtout soki bosangi sinzoto na ye OK batire inga poison naza na poison mais bazo traiter batire inga poison mabe za na nzoto ya mona nazaki mke na beli mke na bimo pita na beli ti e ba yo sala nga test ba yo comprendre que naza poison retardé. Nde motali euti wapi puis ozuango wapi na kopesa témoignage na oyo nzambe ya ozana asalelinga na ndaku na ngai mwana nga bande koloba te ba médecin ba diagnostikaki ye autiste meng na luki na tamboli na luki ba pasteur ba bondeli esimbi te
comme si na vandi kabwe na kwei na YouTube na chaîne na moni Papa Moïse. Papa Moïse ebi singa lobi bossa na nyonso. So ba problème na yo tcha pembeni. Metale la nzambe. Tika Jésus Christ de Nazareth azala au centre ya vie na yo. Ba nzambe na sala ki o Papa Moïse ebi sakinga. Na zwa ki Jésus Christ de Nazareth na planta ki na komisa ki au centre ya vie na nga. Intérêt na ngai nyonso ya ngai ekomaki kaka centré devant Jésus Christ de Nazareth. Na ekoleka délivrance après une semaine. Mwana na ngai akomi koloba. Mwana na ngai soki ake classe akozonga ba maîtresse bi mwana na komi koloba. Esengo ekoti na vie na nga. Médecin oyo diagnostikaki autiste. Médecin wana kaka ye moko na changer maloba. Médecin lobi oh, mais namoni changement salami, namoni mwana komi koloba. Namoni mwana autiste eza lisusu te, mais eloko nini esalami. Na ebisie nzambe ya Ozana nde asaleli ngai bikamwa. Mwana na ngai akomi épanoui. Vie na ngai ekomi épanoui. Nga moko nakomi épanoui. Mwana na nga koyemba nde koyemba. Récitation de récitation. Na yango nakumisi nzambe ya Ozana. Nakumisi nzambe oyo asali na kati ya vie na nga. Meka Jésus Christ de Nazareth. Komisa yo au centre. Luka délivrance. Ndoko mona bikamwa na vie na yo. Nazwa délivrance na nga. Natambole pa ya ba pasteur. Nazwa eloko te. Mais na nzambe ya Ozana ya Papa Moïse. Bikamwe koti na vie na nga. Shalom, shalom peuple de Dieu, bana ya Ozana. Nazana esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai vraiment mobimba. Pe musala na bandaki kozwa te. Na luki ba délivrance epai ya ba pasteur ebele mais bakokai ko délivrer ngai te. Alors tangu nakutani na Papa Moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso. Dépression elongwe nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami. Alors nakumisi nzambe ya Ozana pona oyoyo asali na bomoi na ngai. Nalobaki deja awa Yesu liboso nyonso na sima ba oyo batambola partout pona koluka ba délivrance partout oyo esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazokozela bino na moto. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission, la seule émission qui vous donne l'actualité, les news, et ça tout Babango avec Yves Ipan, ton secrétaire d'info, la fin avec la série continue toujours dans votre chaîne, super promo 240 ans. Voilà, nous sommes déjà avec l'artiste comédien Météo Niamasolo, nous en sommes awa, donc Torosolana Ebele, par rapport à mort, il y a Janify et aussi information Bimela Gibiso ce matin par rapport il y a santé naïe sur la news sur tous les lots. En tout cas, merci l'ami Kabadjine derrière la caméra, merci na assistance tayo tonton Sundia Tamaniata, merci na Poupon Digo na Kata Canada mon ami, merci na qui c'était mon le futur mon vieux à 4 Jean Robert Kalala des savants de la DC la force qui a monté Maya maman Nicole maman na parfaite na Kata Paris maman Émilie de monter ma tous peu la mbete maman Likelemba Billy Fumuga Fondation tout sunga ba vivre dans fait voilà to pesi moté pas il y a président Niamasolo Météo oyo batoyebi na komo plus ya mateya Ouais, santé na yo bien. Ouais, santé, ça va un peu par la grâce de Dieu. Nzambe azosala po nzambe mutu akangango pat nzapa azala te. Voilà. Donc par la grâce de Dieu, ça va un peu. Voilà. Lobby corps ya ndeko na yo Janify ekomaki mais tout na nanu mutu na moko. Janify po na yo azaki nani? Janify azalaki mpangi, azalaki ndeko, azalaki leader, azalaki master, tout oza ba série moko. Jani azalaki mingi pona ngai. OK. Donc ti esenga tout ça ba voyage na yenzela moko. Tokena pe poto na ye, tokota na ye na Chic Soglo Yenge, po tokota Chic Soglo Yenge na Jani. Yo leka kuna. Ouais, on a leka kuna, na leka na Chic Soglo Yenge. Ya biso ezalaki ba série ya ba Apo, Jani Sami Mokili, Shogun, Vala Jokisa donc wana nde ya biso yango. Ah OK. Ba papi musoi nde bazalaki ba konzi na biso. Ouais. Papi musoi azana kichasa. Aza déjà ouais. Aza déjà ayi avant même. Okay. Voilà mais ya météo toujours kenda na moi ba question ba ba retourner biso pe mais en fait avant de kota na o ezali bongo li sur la voyage. Mais comment non d'abord corps ya ndeko na o lobi tant nozo kita. Omoni ndeko na yo
akie mobimba azongi colis esaka na ndenge nini et puis yo ozalaki na motu ya cercueil ti okotisi na kati ya morgue awa lobi na cinquantenaire. J'étais vraiment abattu. Nazalaki nga te nalela bongo kala Jani alilisaki ngai. Komona nanu photo ya bana na ye, film ya bana na ye, ndenge bana balelaki, ndenge Labrine alelaki, corbière rouge ezobima, ne kotala mwana ye mbangu place corbière ezaki corbière ezokende mwana Jani mobali atie maboko boye de eloko ezalaki te. Alelisaki nga oyo mpe mwasi azoloba bapiaki micro na salle alelisaki ngai. Et en plus esukai wana te namoni corps ye ekiti na bino lobi nazo ndima te moto tokendaki na avion moko moto tosololaka moto alobaka na ngai yango yo poto koma koya okoma kosala visa yo moko parce que nga nake poto 7 fois Jani tokende poto ya liboso bango batikali nga na ye papa donc esalaki nga vraiment malamu te. Donc akamwi ndenge nini yo ozwa bavisa passeport na yo eza changer toujours ba visa ozo voyager ozozonga ya dokamango pourquoi? Bon nayebi te parce que motema ya mutu elobaka makambo ye moko ayebi neti nga nde naza nazomona mwana osuli ata vandi awa nazokanisele eloko nga moko yo oyeba te ozolanda donc ye mpe bandaki kokanisa oyo yanda kokanisa lokola nazalaki nzambe te moye na okota kati ne ezalaki te. Donc Jani donc esalaki nga donc yo moni napesaki nazwi na corps na ye cercueil tokoti na ambulance et puis nasali tout ntango eye lisusu kaka ngai nazwi yango na motu tokotisi yango na kati ya morgue. Donc na morgue nalobelaki ye vraiment donc wana aza mpangi to mpangi nanga ma ya BDD esali nga mpasi makasi. Lilobelaki nini devant cercueil na ye? Nayebisi ye papa oke otiki biso donc que son âme repose en paix. Jani que son âme repose en paix. Nalobeli bato tozalaki wana bato bazalaki kuna na bino ndeko nyonso ake yo omona esu te nga bino molimo na ye mpe maka na kimia nzambe zwa ye vanda na ye pene na yo. Voilà tokende na lisolo ya voyage oyo ezalaki contrat bozalaki baartiste ebele il paraît mais bokendaka 4 personnes nayebi te bete sono lisolo yango ezalaki ndenge nini? Bana oyo ya nzambe bazalaka bana nzambe. Ok. Producteur moko azalaki aza pele oyo napesi ye mbote Didier Nta fondation lisalisi papa Edi Kilombo. Ok. Baorganizaki basalaki organisation baartiste bakende ko représenter RDC. Ok, baartiste comédien. Bakende poto donc basali sélection na sélection wana tokomaki 34 personnes. Bazwe biso prof ya ina prof Mambai ebite soki su azalaka na kati sundi ata pa azalaka na kati bave mbalio ba phénomène tozalaki ebele na modero tozalaki ebele 34 mais tozo répéter mpe na zo wana ezalaki soki na uti répétition nakangi Elene Kalema toye pa choisi matata oyo lelo apesi ba 10 000 wana choisi matata nalia mbongo ne avant ndenge nalia baya Dadi Modogo ndenge nalia ba docteur Chassa ba docteur Chacha na Luanda. Ok. Donc to répéter comme la souka auto voyager biso tout affiche pe ye ba sala affiche to kende boy pas 4 personnes visé bien 4 personnes. Shabab météo Jani Apo c'est 30 batikali biso toke neka producteur lo baike non lo kabino oza première équipe bo kende deuxième goya na ndenge to mikendelaki. Mais ko kende zalaki passe parce que passe ya Jani déjà et mi banderaki awa na voyage wa nandenge Jani po balongola biso na bandako na biso batie biso tozalaki na hotel moko na bon marché kota Wileri awa. Ok. Babombi biso wana jour tokendaki ezalaka mbula ezobeta lokola maki lokola maki biso 4 biso 5 na phénomène na esobe quoi. Ok. Papa si babi vol eza lelo faut tokende tokomi pa aéroport bon passeport à phénomène soki premier lekaki phénomène atikalaki biso 4 toleki mais po toleka tokoma na avion ezalaki problème tozwa badocument moko ya bien badocument signature ya bien mais baboyi babino signature eza bien te ningani esa signature ningana na document babi signature eza koningana moye bokendisa te natali
tosenga ba pardon tosenga na nzambe te mabiso prière mingi na ndenge balekisa biso avion kutu déjà ba biso wana eza su te tokoma na pied ya avion boye go passe ya Diani ebungi na kati ya passeport po biso totia ba go passe na biso wala go passe ebungi ye abandi koloba me ngai moto azosala nga boye moto azosala boye nayebi ye wazolinga azwa go passe na tikala boye na bo pa eyokomonana tomati na avion décollé kaka ntango avion emati kaka Diani avandi libumu nini o libumu moko ete tovandi apo ngai Diani libumu nini ake première toilette deuxième obeke Diani asala 7 fois toilette na avion donc na likolo ezalaki 6 fois 7e fois ere tokokende toyei na mauvais temps parce que toyei na mbula aseli ya mvula ere tokomi na Cameroun avion ekiti atterrir basengaki en tout cas faut tokita po toyei na mauvais temps mpona kokima badégâts tokimi tosala 45 minutes mais tokiti wana libumu na ye danger ye su mabe asengi akende toilette hôtesse babi ke non avion lokola eza boye moyen moto asuba ta toilette eza te mpo solo ekozonga na avion Diani tellement ezalaki mpasi makasi Diani asalaka ya toilette bongo Diani asali toilette epesa solo na avion bamindele banani bapompeka bakisi papa Diani esala ye soni ya bino non moto azosala nga boye abandi koyimilinga azokisanga soni nayebi mais abandi kotanga kombo moko memo ya oloba kombo yango eza te artiste comédien mpe kaka te kombo te ya mobali kaka moko et après tozwa avion tokomaka na Rome boye tokiti na aéroport Italie tokiti na Rome e tokiti babiso yaka kozwa biso so tokiti na avion babiso wana eye Diani akoti na apo vesha baninga kota ke son âme repose na pene vesha bazela bango bakee non on dirait ni météo esalaki bango bakee biso mpe ntango toye tokoti tolanda nzela bopa tokomi na immigration ndenge ezala bapesa babete biso mpe baentré bavisa entré topusa tokaka vomo kuna meteo na baluka bo apo na Diani bakangi bango voyage wana ebandaki déjà mabe bakangi bango na Rome biso toleki na chape vesha bato bimi libanda telema baimmeuble baebelebele vesha bazotalatala bi non meteo tokei nga nalobi tokokende wapi botika bana mai toyebi nzela te epi towana mila kaka bo tozwaka bataxi tokende na biso eza bataxi ya Kisasa te Dieu grand grâce à Dieu tout le monde a Dieu nta aye apesi mbote place azali napesi mpe mbote epai ya Eddie Murphy leader de l'Est napesi mpe mbote na Kelvin Koyi fils de la promesse alors Didier nta aye atuni biso wapi Diani na po bakangi bango nde Didier nta akeye anégocier na bambila wana batiki bango toyaki na Rome toye Milan na mboka ya Bardo Masiala ayambi biso na Milan après ali nde toye kozwa TGV après 2 jours toke Paris tokomaka na Cambry fondation Licence avandisi biso wana ti baye kozwa biso palais na Roni Subua na Lavoisière donc na G20 bao bayebi G20 na nsima G20 tovanda wana biso mais loko Diani ayebisa nga nazorepete yango Diani aloba mpo tozolala nga na ye chambre moko ezalaki bachambre minene nga na Diani apona vishaba ayebisa nga aba bayanga mitendo abi mitendo bamakambo otunga namoni na avion na voyage oyo nga nazonga Kisasa na cercueil bon abi na kozonga kini na cercueil ntango natalaki ye na cercueil mpo tozali lokola mapasa ndenge before biselele bazalaki na Eddie Murphy nde bazalaka na Eddie Murphy leader de l'Est biso na Diani tozalaki ndenge wana abi na kozonga na cercueil nga na seka na nga or que aza prophète maloba aloba même soko tuni na baseri na biso mijo minyengi mama na do minyengi na betela bango masolo na France nga betela Diani alobi boya baseka na bango mais ayebaka mais en soi tant que on a plus souvent na avion ou soit na kati ya mo chambre ndenge ezalaka na ba séjour na mino na mikili ya poto est-ce que on se peut nani ndala ki hôtel ya makambo nyonso amonaki avant bamata avion avant bokota na mais kombo wana otanga nayebi kombo motongo te
aza mutu théâtre te nakokosela sudia ta makambo te oyo nakosela nani makambo te be nakosela ta oyo yandi mosi oyo tito oyo nani te atika otanga mutu théâtre te donc comme wana otanga nayebi te mais azobenga ye soki nini do nabosani nde mutu famille bete on dirait on dirait alors lelo Jani aza société na biso yana makambo ebimi ebele soki obeti histoire wana obetaki ya toilette wana ye moko abetaki yango nataki émission moko abetaki lisolo ya toilette wana oui nataki émission eza na chaîne boye ezalaki na 2U je crois bien nazotala yango awa nazotomona yango abeta mpe lisolo yango abetaki yango ndenge nini esalema heureusement nakosi te quoi voilà ça c'est bien alors mais lisolo ya basi ya ndeko Jani est-ce que papa Météo peut bando partager ne masolo ya famille na ye ya foyer na ye bon kuna vraiment moi so nga na yebaka na ye na ndeko yoka na ye nanu ezalaka nanu mao mais natikalaka kozwa chance komona bango mibale te mpona nda okipe vi na bango te ok ere to voyager azalaki na alliance azalaki na alliance eloko mpe na koloba na lobe wana na émission te Jani azwi alliance alongoli alobi yo alliance toye na mboka koluka oye mpo frene nga te vanda nao na god bon bivanda nao na god nga mpo olongoli mpo nabi te nga na bala naza na mwasi nga mpo mwasi nani mwasi na nga Sylvie Moliso nga mpo ezaka mao te to mawa azaka me balifanto me Sylvie Moliso mpe na ye koyeba nde sikoyo aye na de momi après babetelanga lisolo kaka na mikiliki no bazalaka naki ngandi na palais ye akafenta ake feti me ake kobala po Sylvie Moliso azalaka ndeko ya ex homo soni po afasha mpe nini omundu na bata théâtre kokende kolinga bata bathéâtre banini mpo abala ye kobala tobande koseka tro na fai donc toseki mais après elekaki ndenge elekaki na ndenge na yaki mais abandaki kolinga kombo ya maope ezalaki na monoko parce que mwasi oyo aboteli oyo bana babwakaka ye te obimisi ye makila donc biso toya babantu donc alingaki bango mingi mais motema ne moko oyebaki alingaki nani parce que na mosapi azalaki na Sylvie oyo mona ntie bamonaki ndenge azoloba Sylvie Moliso donc alors mais ntango tovande elekaki bajour mpe basemaine bo mwana na ye aye kokufa na Kinshasa mwana mao donc tolela mwana mao nga na Jani tokangama boye biso mibale après apo ye wana baokoti na libulu baobenga bapesi ye telefone Jani mwana azokota na libulu Jani bona bo tokangami tolela nga na ye donc azali mandeko azali mandeko donc mais bien na ye abandaki kosilika te Jani azoselema be azosekaseka na ye mais yango balobi bato basekaka oyo basilikaka te babomba makambo ebele mais est ce que yarti eza na eloko moko lelo bato mpe bakoki bakokende yango ndenge ezokenda lelo ezosala mapasi mais tokendaka kaka bongo parce que eza déjà boza bato boyebani epuis boza toujours na célébrité ya makasi mais ebima sélection basala ya bino 4 personnes disons 5 na sobe ye rataki quand même mais babibino bokotaka bamaison makasi pour que bozwa voyage wana bosimbaka bakisi po ezali mpena benda bika lisolo wana nani akotika nani akokende me bino bosinya bokota bandakanganga pour que bosimba bokenda voyage wana oyo ezalaki na producteur na biso wana voyage wana ya papa Edi Kilombo na fondation lisalisi ezalaki voyage nga nazalaka na liste te babandaka na 10 équipe de 10 donc dadi nga naza na bilamba mosusu dadi dikambala tikelanga kiso na me repose mpe ngai na dadi azalaki na liste na ntiakala soki otuni ntiakala bayebiso nga nazala na liste te me totambolaka na dadi na ntiakala so bake réunion natikaka bango mais jour mpo na pire zakari bababaso le mola ngai so nakenda banzela bavoyage wana donc bazakari batya 1+ babakisa 1+ mpo nga nake poto badidiki nwani na kati kozala na kisi bon bato mosusu kisi esimbaka bango te nga babengaka émission na ye émission na kota na émission zakari ayebisanga abi meteo bango baokende mpo tokoyeba nini mpo na bango yango moni fo kozala na foi audacieuse nde paster examine alobaka
ndenge tambulo koki alobaka ndenge berger lokamba José lokamba alobaka faut kozala ko ndima ya solo Kiziami alobaka si ton Dieu est mort essaye le mien donc soki nzambe no kufa meka nzambe nanga OK bato États-Unis ba Hollanda bato apoto nyonso ba Hollanda Europe Angola tout ça ngana lobi ndenge baza bakena ontena okena bango na komba nzambe onga na sambelaka na tie nzambe na ngai temo na sala neti do neti ka blague na tanga komba nzambe nzoka nzambe soko tangi akitaka OK a réagi na ba seconde tinga mo na comprenate na kena poto ni 1 euro deuxième poto na zui na kenda ni 1 euro didi ki noa na pesinga mbongo billet visa bazweli ngai na fore mambo ya dema et après na komo kenanga moko donc oya kota ki kisi na ebite parce que ngana ola na Jani na monaka loketo na ye na monaka bulumbu a Jani na tika mona singate mais kaka ponde na mona nzoto na ete mais to za place moko olata kilote na sengbe to vandi to lia kati na ba 4 bloka malili avec ça ba za pe kulu to avana ko na ye na mona ki ba kisi na bango te na ebite mais ngai kisi na nga na ngangwa leki banga amen les lions de la tribu de Juda. Voilà. Mais est-ce que l'isolo peut à moi la brune komaki tant bino bo préféré bozonga bango ba préféré batikala est-ce que l'isolo la brune peut betamaki qui n'a pas la petite mogo boyer soit tu peux y déjà l'isolo la brune depuis chaque choc ou bien comment non na yeba l'isolo na te ngai tinde na koma ko la te localité e boje Jani Fay ah bon Jani mtala tsengi localité na banda ko tete ntira pembe na mtu se Jani Fay. OK. To si ça ba spectacle en Allemagne na Obaozen et pas ya Pacheco na mama Benedicte musala nzambe Pacheco to sala na bango tant ba spectacle si ba lobi nani ozonga Afrique ngam na ndimaka ba batikala ka jana bi ozonga mambo kanga na zonga mboka na koya parce que nzambo ayaka na nzambo ozonga na ngai nzambo po ya na ngai susu ngana ndimaka nzambe makasi papa ngato tuni madame to live to vendre bonabisi na mbongo te lobi na kozana mbongo et puis na tiaka nzambe na ngane bref donc du sola la brine nde na bande ko yoko déjà air na lingi na zonga nde na ngine pa la brine bona bona air nde na deuxième voyage na komi ko yoka mais na zo chance okuta na tena Jani na la brine place moko te po ngaso na ye na komelaka na Chili Mazarin nga poto na kenda nga moko na zui na ke na komi Italie na zui train na nga na keipa na kiti na Gare de Lyon na zui RRD na nga RRD na ke na zui JVJ na kei do poto na kenda nga moko mutasimba nga te donc na place ba banda ko vanda na ngai to ai na moi distance nga siko na za assistant ba master te do so na bengi muke na ke na ville Juif pa ya Didienta donc na ke pa leki na nga za kuna tikala gi petit na nga gi buka gi sans souci tikala kuna pa bazana papa malongi donc c'est ça donc même masula la brine na yoka ki on vraiment te voilà on vraiment te lelo la brine la brine comme on père maison compliqué c'est bon OK et ba nouvelle bimaki kazonyo kola Jani kono Jani Fay ya boki bilamba na libanda aye côté boye aligné liembanda ba bimina mobile mususu na kati ndako na ye est-ce que ba nouvelle wana quand même de gono panda go benga yo pa yebisa yango te mais yeve mon dire banda o yesa makambo na ete na yeko yo waka siko kaza soki ayebi makambo yo yebi makambo na ya kangi so binimi na ebite na monaka na extrême moko boye bazobwa ke blo libanda ngana kasa eza tournage habite effectivement la brine na benga na kaye donc na tikala ko yeba ngote donc ye vraiment pour ba makambo na yepa ya mutu ezala ya zeka ko seka et puis ko vanda calme mingi donc mutu avanda ka kimia silence donc mutu na ko uzana ba problème donc c'est ça ye na ngo zungisa biso na moi message au pesa ki pona la brine po panzani mokili mobimaka la brine nde mtabomi ndeko Jani Fay message wana osalaki on quel esprit au pesa message pona la brine nebite meka ozungisa seulement message na mokili ki pona la brine olobi ke biso bata bandundu boye na boye en tout cas soki te mabege ya zungisa biso na moi message na so po ko bongisa sur lelo et ils appellent malamu nazo loba boye ngai na mona na réseaux sociaux batutu baza ko s'attaquer kana la brine mutalo ba malamu ya la brine bolamu ne atambo kwa zala yite alors ngai na zamu ta théâtre ndenge baninga baza batu ba théâtre bazoloba na zamu ta théâtre ndenge baninga bazwa ki 10 000 € ba panzi na zape mutu théâtre
Voilà. Naza muto ya théâtre oto yambaki Jani Fai. Ok. Vous comprenez? Mais nalingaki te naloba yo bongana ningageloko za na preuve. Yango na préféré kaka na pesa ye conseil. Ok. Parce que nous sommes les Bantous. Yango ezalaka ke soki ndeko no akufi ya mobali. Soki bokufeli ndeko mwasi na ye il faut bo récupérer biloko tout po eza nzoto ya ndeko na bino ba récupérer. Ok. Mwasi soko asantete na ngonde amona makambo. Yango na pesa ki ye conseil ezala te bataza te ti boye na bote na baika labrine. Yo kanga papa meti. Ndenge Jani akufi. Soki bakundi ye biloko na ye tikali epa na yo chaussette silipi senge biloko tout oya yaba na ko salila. Opesi te yebaki ndako wana Jani aza chaque jour bandova na ko landa. Yami bana lobi soki pe bakundi ye basokoli yo te. Mobali yo kozwa liboso mobali wana kozwa ba problème surtout soki bosangi sinzoto na ye. Conseil na pesa ki en plus na sukisaki ke non luka famille ya Jani Fai bosala nini sola na bango bo bongsa po ezalaka bien bana baza na kati makila eza na kati parce que bato baza na choc makasi kolekeza famille ya Jani na biso ba artiste tout oza na batu tout ya monde bato baza na choc koleka famille ya Jani baza te. Ok. Bat bana bakanda ya on apesa ki conseil wana. Voilà. Mais si vous soyez bas sokoli ete lelo komi na mo d'église le sambo le kinyoso. Aza na kondima makasi aya mapenza mbe alokola mobikisi. Bako ke na prière yo esprit ezana kuna te. Bako ke na prière yo zana ba mvutuma ya ndenge na ndenge. Eleki yo wa omona makamu na yo. Donc nzambe aza nzambe. Do wale ka nzambe ate me yo fomi kotisa na Saint Esprit azana yo. Ozomona yo ko sengelo pa nzambe soki Saint Esprit ezate. Voilà. Maintenant ko zonga ezaki au choix ndenge basala bino ka kotuna. Bana ba bazonga bana ba tikala. Ouais, batuna biso kana ba producteur basala na nzambe bazalaki wana pe. Ezaki apa to prester bamba babeta musique après biso to prester na monaki na yo sala musala esi na zongi pona koya pe lisusu ya omoni musala na zaka naza. OK, donc c'est ça. Voilà, mais toujours nouvelle moko au pays déranger biso mo ketinde biso peto lukayo na ki kotuna pena ya palais bana ngaba na campindi et si biso vieux météo alaki empoisonné mabe vraiment ezalaki en fait ezaki poison vrai ou bien nini? Est-ce que vous demeurez kaka kati na yo na ebité yakti? Bon, ngai naza un système au senga te parce que maman Denise déjà azwa ba charge na biso tout ça. So na ina senga nzambe nde apesa makasi donc ba tire inga poison naza na poison mais bazo traiter nzambe asali donc esila nango. To ba tire inga poison mabe za na nzoto ya omona nazaki muke na beli mke na bimo pita na belle ti e ba yo sala nga test ba yo comprendre que naza poison retardé. Nde motali e uti wapi puis ozuango wapi? Bon toza na ba master trop ya théâtre to voyage na Angola na uti pe STL na uti pe Congo central na uti Brazzaville pe noir kotambola mutakotselo poison oyeba ite e cause on peut muta théâtre te eza na ka muta sepe na yo te ndongo latika montre kitoko boye atieli yo moi c'est msupe mobile na sepelaka na yo te e comme peut moi ça na nti ba pesi tshele poison na sepelaka na ite bo atieli nga na ebite me nga nzamba zo longola ngo déjà nyonso zo longo na ko nzamba nyonso zo longo bale di bibish na kampala ba ko perdre ngate ba ko perdre ngate ba mettre B52 balondo ba ko perdre ngate aigle fali pupa mobile na ketchup El Marabioche, El Mobutu, El Chicha, El Meteo, à cause de la tête. Mais babi bozali, parmi bateaux batambola mama B na univers na bino ya théâtre, babi Meteo toujours nyama soloana, vedi musala na ye o bane ko sala kala ya catch, à côté qui exprime mabe ti na kata théâtre. Babi boza parmi bateaux bazapena ba esprit mo bosoka lobili kamuka ya ngwa so akaneli. So na kanelio pour na peso conseil so sala mabe elongo. OK. Donc ezate lo wana sina sitika makati na zongela te. Bakanga machine de guerre maître ba grand ya guerre bazolandanga ba jaguar maître jaguar bazolandanga donc bayebi ke yarga soko tiki dogo tiki kwa rigene dingwe bazolanda donc bakati bazaide mabete bakai kai na pesi mbote na Ivry na pesi azaka na Ivry na pesi mbote ba grand maître bazakuna ba libération ya
babi esprit na siko memango na théâtre. Donc est-ce que vous tambola bien? Est-ce que vous tambola bien? Non, na tambola bien. Na musano na théâtre. Na tambola bien, na bien maman sanayo. Bon, na ba ngana zana biso ba théâtre camarade ezala, ki camaraderie ezala so ba sangisi bino. Na kutu sundi ata monde to solili. Boyambani même. To yambani mais soki to zate. Tala ngana longwa centre ville na koma vana kinkole. Na kinkole kuna musika ba théâtre nyonso na tika ba onkoto. Donc kimi na. Na vana ngapo na boya ba problème malgré na za kuna ba tini ngaka poison. C'est ngaka poison. Il a passé. Oui. Alors, Lelo Wabi, Météo, Nyamasolo, Aza, Warrior. Babingo Warrior, il y a papa, il y a Mandefa, Pemena, Monate, voilà, Bagoloa. Bagoloa, Baza, Batu, plus, Batia, Ferrégol, Babiozo, côté la Mingi, Fali, Wa Sungayo, là, il y a maladie, Nayo, le rôle à faire à Salangote, il y a un commis Warrior, il y a papa. Te faire. A faire à Hervé azaleki moko jour moko na uta RTVS 1 nazo zonga na yana répétition ya Ferrigola na kota na répétition aoyemba na matana botola micro na komi ko yemba ba misi mingi ba yebi okay faire amona nga aya ba misi ba yebi après yebi singa vie ko kete to kenda kunjira moko faire azonga to keti na ndako Hervé akabelanga 500 euros arrivé tcha carburant na boya raté toi artiste mboko na boya pona ni OK ozomona na appel na problème na été azaleki soki kuta lingi na okendo okota Adidas Arena pona za na visa ça c'est bien so na okendo okota mende sikoyo balobi soko ozali na mwasi moko tiki ozu mwasi mususu foza na fidèle na mwasi wala o fali asalelanga mingi en tout cas na ebité so aza ba mitema na kosalela puis fali asalaka ngate asala ba tebele fali asala ba tumusu na est yebi bango te ba fondation musicien nini azo sala ba biloko fali asala tozala na oya no pitenga na obela za sérieusement malade na tchaka Congo même na tchaka Congo lelo akomi ebembe ngaba ngaba kata lokolo soki fali tende lokolo bakata esenga ba mbongo ebele wana mama Denise azwi biso na charge te si mama livre José Baïla na to solaka na bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko eto koma te bazala mboka nini bazala na France mosusu aza na Belgique ekomaka te me bazali kuyiba na rembi na France na minute oyo agence ya sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo économie internationale tata na ngai JB Service merci ta biloko na ngai obengenge bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kanisa kiloza mondele José Baïla aza mundele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayemisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes banimero ya kubenga yango wana oza komona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soko kaka moto akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soko tali kaka boyi mbala moko JB Service epai ya José Baïla en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye ezali na Congo central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na numéro ezali awa bakokutela ye biloko kuna même voire même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo braza na tena baza continua JB Service ezalaki ezali soki baneke angolais nali te nanga angolais JB Service ekar eza musike aigle s'imposer aigle vraiment ya kita vraiment boyewa
Aigle vraiment ya maboye, aigle vraiment ya maboye. Ozomona aigle asala to afuti facture double triple kutu. Ozomona donc omona lingaka ye et puis ça simple fali soko benge na téléphone atoza mwana muke mukolo akoyambo na ba seconde. Ozomona bato nso bazala neti ba before bato nso bazala pembe na fali ozomona bazo ba comportement moko ya malamu neti ngam te malamu na otiki nkole na ye nazana muntu kate mais na ye force kaka ba moto ba mitu na ye mission na matonge. Voilà. Ozomona donc cause la warrior ezala kwa na kumisa vita yani mosi ya uti awa jani akufi asale mission abinit papa lobi bafingi yani mosi. OK. Ndeko na bandoni bafingi mais na saini na koteli. OK. Vous comprenez? Na telle soko azana na mais na koteli. Mais asali mabe yo kotele ndenge nini? Mabe ndenge nini? Mais bandeko bana pasi famille jani yo utolo bango bien famille za na pasi baolela ndeko na bango akei bikonzi ya famille. Mais mamona oyo ozo ba geste moko boye eloko ebomi allez la comédie et le bi ndeko nanga JP Chris oyaza leo na Wambo président JP Pembele azana Wambo place basala ba visor tanga yoki bato ba fingi sala pasi ba Ibrahim Kashita ezate po za Ibrahim amutabandu te yani mos ba musicien balela bon so musicien akufi bango tu ba koyana podo ba ndiko bena papa mais yani mos ayembi ka bato ba moni ma mais na senga ki pardon mais bato ba fingi ba bosenga za responsable za mukolo mais après matanga mpepane sa nini eza ko bakangi yo ndoki ndoki ba ko bena se papa so bokangi matanga siki ndoki pesa nini donc na kotela ka bato basala ba oma neti sai itala neti sai. OK na yo ibe dossier wana. Ça c'est fiston. Comparaison pour les chimistes. Aza mathématicien. OK. Ça c'est ça bébé exhibition na milangi. Be exhibition na ye na tata azu calculatrice à côté de la musique. Zomona. Baba ndiko finga. Calcul. Baba ndiko finga ye. Ngana bi est-ce que ça na sens mutasale loko moko. OK, ça muto boko pe ko féliciter o muto côté calculatrice de musique. De photos za kana esprit lokola ba edi kamina le dinosaure. OK. Muto bat. Ozomona lokola ba Dadi Sasa l'immortel. Ba JP Busisi on entend bata Luanda. OK. Wa Angola so ba kabelo mbongo ile ka ba 1000 ba $2500. Mais Europe ezala ka ba 100 euros. Angola wakwea nani Angola kwea Angola zoba Angola obezo bekwea na me mona Luanda yo zonga boyo okutana na mbisi Francis Bokongo mbisi na président qui vita yo ndongo zabo mais santé au changer et la télé ko seke ko changer. OK donc na monde na biso tolingani mingi te ya monde bat musu ba koma oyo kwena ye biso tozana kwena biso daza kuna ngai kuna na kinkole na kanga moko bozana petit na ona ni tono tona koma na bibwa soki bibwa kuna. OK ngafo leka na okeneti kinkole kuna olegi bina sibita kinkole bo pembe na cimetière gile mondo pantake ya Luanda ya wana bimo papa yo pembe na cimetière ngabi no baza bato bakendaka bon bato musu bato ndako na kata cimetière est-ce que balota bandoto mabe bamona ka eza kwa bala la place mona bampuku. Ça c'est bien. Alors programme Pessami déjà, je crois bien mardi de Konao Johnny Five comme mardi habité cérémonie oyo salemaka na bandundu mpona kosukola mwasi esalemaka ndenge nini eza mpe question bandeko baotuna bakosukola la brune to il faut basukola moliso bon na ndenge babalela Jani abalela moliso mais Jani akufi na maboko la brune. OK moliso pe bakolongole lopete nde basa na nzambe pa longa lopete ba déclarer nde ba déclaraka comme il est libre balne. OK mais oyo atiki bilamba basili biloko tu atiki pa la brune pauvre ya bato oyo bazofinga oyo bazolobela mabe mwana na azwi abeti masasi te abeti nzete te pa ya Jani. Vous comprenez? Donc, azan ndeko, soki pe tolobi, bana kati, so bo maltraité, bo sel bo perdre de peine yi. Vous mona, to perdre de peine yi. Donc nzambe kaka akotsa kimia. Donc akotsa kimia.
Voilà. Nzamba kuta kimia na tuni ko par rapport à cérémonie ça les marandinga ni. Cérémonie baloba on la télévision boyete ba ba sokola ka bazali. Peut-être mutu musu pa za mutu bandundu lokola na kotanga kombo te mutu akufi na quartier habité na yoka météo lo bible tikana ki ndoko sokola te. Ndeke ndoko sokola te. Wana eza ba baza bayanzi. Côté musu baza basakata. Ngaza musuku. Ngaba na musuku bato oh yezu mato sokola biso ye. Nga na musuku. Do biso pito sokola na ndenge na biso. Ba musu ba sokola na kombo, ba bimisi biloko ba musu ba sokoli vraiment net ba ngala musu ba zoka papa sokola mwasi o mobile akufele ba ngala basala ndenge. Basala ndenge. Ba ju mwasi mo we ba bwake na fleuve. Oh, e kasi ba ngala batamai. Ba zo mwasi ba bwake na fleuve kuna ba zele koto ba bwake mwa likolo kuna. Mwasi soka yebi maite. Agole ka ba sama kola ke. Adait. Adait me ba sokola ndenge wana. Ekolo moko bagbado soki bagbado mbamba soki bagbado basa kuna na village kuna ba Kinshasa oyo ba na moya kalamu ba na fleuve na fleuve ba na fleuve ba bomisa mwana bat voilà to nous na suka ya acti liloba na bandu surtout ba tala biso et surtout likambo pe ya moi 10 000 € ya choisi matata lelo et créer ba problème belé famille bazo c'est la mbongo wana ba vidéo ça nango autour mabi yendambu je sais pas ce qui vous appelle moi idée à maman tango boss choisi matata na pe bambote apesa mbongo na zala ite na monika na TV bon ndembe bakati 2 000 € ndenge na yoka na TV bon mais ndambo yeso 8 000 wana ye na ba o mususu ba pesi wana bazo aka ba pesa famille pauvre atiki bana bazawana basi pe mwasi pa zawana donc so baza basi baza so mwasi paza po 8 000 € déjà so ba pesi ezebele ndeko 9 000 $. Ouais. Alors na ba o batumsu ba bakisa batangi ba kombo te. Na yebeki ba otanga kombo. OK. Et puis garçon mon azoyoka azolinga azwa la brine. Zela ba sokola ye. Zela ko zo mbangu te. Zelo ko landa. Zela azana mokuya azana mbo. Donc mbongo ko yanango. Bato amité malamba bazalo ko ba ambassadeur vote singa bazali. Bazito lié bobos bazali bajise busisi bazali bango pe babata malamba bakotsa pe loboko bakotsa pe loboko ozisi le olobi donc garçon to wela awela bwin bazali et comment soki muntu akufeli mwasi azana me mibali baza pembeni bazozela lokoya basi musu ba pembeni so bakundi wana ye papa zwano ngai baza batata pe musu baza wana oyo mona pe suria ta yebi oyo mona pe ye pesa ye oyo mona za kingani mezami bato poto. OK. Ndenge ba yewana ba yana malembe bazonga na malembe. To boy ba problème. Mais siko le problème ezawana makambo ezolo bala na bwin déjà ça là on déjà depuis kala ba voisin te mutu ba lo bela likamba kuto nango. Ba kutina ba musicien mususu ba lotanga makombo na ba. Asambo e mwana wana ebi azaki ne actrice mais na ebite soko eza ba lo bela ye mais so ba lo bela eza mabe mais so ba lo bela ka bongo asala ngote bato ba ozala pini na kote la été. Non côté là été ponga no ke zo été. OK. Biso to bata bandu soki ya kufi ozo mwasi ne mwasa sans c'est na zo ai na zo été ya na ngato kufa c'est na zo mwasi ne oyo za makambo akala ozo comprendre mama do paza mukolo na yo ozo ende nani mama do bona beli ngo kimukolo ekipa bongo président France mwasi na ina mukolo. OK. Ozo ekipa te. OK. Ekipa te mwasi na mona ezu abozala na yona si yo aza mukono ya 4 ans. Gaza na basi ami. Nous sommes solinga na âge en tout cas. Mais écarté. Wana ba connaissance kaka bon ba boyebani kaka. Donc matanga eza bien ba o balingi ba soutenir biso na kolela tozo bimisa corps mardi. OK. Donc lundi tokola na biso na tchétchéré ba mususu ba kozana nini na musée. O tokola pe na musée bala na musée o ba na ndako mais tokosanga na place mu tokozala bomoko. Mardi na tongo toye na cinquantenaire. Tozu corps toyo tia na musée. NTPC Bazawana, merci beaucoup na Fondation Maman Denise. Parce que cette Fondation Maman Denise a quitté, en tout cas, donc merci na Fondation Maman Denise, merci na Ibrahim Kashita, petit na pe azana Canada, na pe CP mbote belé, et même ici tout na Canada, pe na pe CP mbote belé. Donc Fondation Maman Denise, président Fachi, encore des mandats. Voilà, président Fachi, deuxième mandat, toujours là. Encore sous. Donc, c'est sous. Bon, ça n'est bien. OK, ça va. Voilà comment bah, message là. Mais le tout le monde
vidéo topé message ya ndeko moko mwana mwasi ata congolaise na biso awa atangi kombo ya Sylvie na ndenge mabe abiki aza comme deuxième femme ya mobali na ye il paraît que abokolaka bana oyo baza bana ye madame wana depuis Jania Keda poto ye Moliso aza na mobali mosusu abimaka na ye nayebi te ntango ozoyoka déjà babiloko ya boye bato bana matanga me babimisi babiloko moko oyo esali bien te na famille ya Jani esali mpe bien te epai ye moko mama Sylvie ntango ozobonga bato ya boye bazomisa déjà makambo ya boye kazala na mobali déjà abokolaka bana ya mobali wana ma Sylvie au moins ça la Jani la nayoki encore pana yo papa ezali sotali kende na chaîne oyo pa mamu national sur international omona mutu abengi mpe na telefone abiki wana aza mbanda na ngai donc 16 asali na Jani c'est comme si pe donc alobi makambo ebele bon Sylvie Moliso nayeba ye déjà naleki ne Arlette Moliso na piba mote bon nayeba ye malgré balobaka ye bekolo mais nayeba ye na makambo mabe te bon nga mpe nakuta na ye kale nakutani baseli asala match de santé mpo aza moto anzala te asalaka pe place à bien très bien en tout cas aza mayele donc mwana mwasi wana en tout cas Sylvie aza vrai chéri omoni na matanga nde nasimbaki ye quand même ngabu nayaki na ye depuis aéroport nazalaki na ye mpo nayebi ye bavaler nini napesaka ye mais makambo olobi wana nayebi te wana nakotuna ye so eza solo nemission mosusu obenga na oyebisa soki ayebisi nga eza na oyebisa mais nayebi nga nalobaka likambo naza na preuve oyo naza na preuve te nakoloba te oyo naza na preuve te nakoloba te voilà bana ebele grand frère na yo asali sans souci mate ya Mathieu oyo azali icône ya théâtre congolais pourquoi Arthur Mété ya kopenser na un événement oyo ezala vraiment ekesangisa baartiste nyonso mpona kopesa honneur na sans souci mate oyo azalaki icône ya théâtre congolais non événement esalamaka déjà te wana ezalaka inaperçu boke kaka bino na bino famille puis voilà esalamaka mais sikoyo ndenge eza na biso mpe famille biso toza basuku to na association ya biso ya basuku président elomba aza na kati tozobongisa eloko mo tosala eloko na monument mais tolingaki koloba ngo te nalingaki koloba ngo te tosala eloko mo ya makasi bato oza na baveki kata ngina bazali toza badidi kinwani baza bandeko bato oza na bandeko bele ya bandundu balobaki bakosala eloko bawera de la forêt bato tu baza tokocontacte bato bandundu tu mpo toza ini biso muyaka mosuku mombala mongongo motsoko moyungani mopende mudo mudinga moyanzi donc biso tu wana omonaka biso wana toa mutu moko e osalama ya bien bato baoseke tosala ya moke te te topesaka date makambo eza en cours combien d'années vieux ça docteur David azali non tokokonte ane te tokokonte tobongisa omoni ndenge cimetière ne ezalaki bien te mais tobongisi yango quand même bato babongisi yango motu mpa otai poto tosola ye na ye mama ni muyeta mama ni oyo azalaka na vitanese oyo abotani mwana mo Rachel malgré bana poto bazalaka babosonaka bapapa noki babosaka bandeko mwana poto ndeko ne ezalaka mama na papa yango wana ezalaka malamu te bana poto fo bolakisaka bango ke non papa no awuta wapi mama awuta wapi famille esukaka na poto te mpo mwana poto ayebi papa leki vraimen te ayebi mpe tata mwasi te bana poto baza misike oyo na oloba didie nta ayebi eloko na oloba bardo martiala ayebi eloko na oloba donc tosala esala mais 2 mois donc disons 2 ans comme ça il y a peut-être o wana yo beti lisolo mais na cimetière to wana peut-être so na te nazali na voyage nga nakendaka na nga nakendaka même nazokende au Congo central ona oke Angola buso na oleka wana nakitaka voilà numéro de téléphone pour que to bana yo numéro de téléphone eza plus 243 081 33 66 347 081 33 66 347 wana eza na WhatsApp te oya WhatsApp ezali plus 243 99995 fois 99995 28 11 voilà numéro oyo eza na WhatsApp. Merci. Voilà, merci. C'était là Arthur Mateya, Nyamasolo Météo. Vous allez vraiment avoir et c'est un plaisir. Mais posez au long. Posez au long. On a 5 bateaux sur la tête, déjà. Ok. Donc posez au long. On m'a dit baboué mais que non. Mais ce qu'on remarque non nini là au poison.
ozoka awa nde baokaninga mafuta quelque part faut tiaka boye oyoka bafaiblesse misu molili ozoyoka mnoko mabe kolembalemba makasi omona botension eza te donc eza makambo ebele eza eloko mwa malamu te yango moni bato ebele bakufaka ndenge wana ndeko no aza kobela bokene l'hôpital bapesi kisi baperfuse ayoki mwa makasi azongi bokene lisusu ka ndenge bokendaka kenda na nzoka mpe poison esala nini ezodeveloppe na ti omona ke donc faut tozala na habitude soki ndeko na yo aza kobela bosalaka test ya poison ezalaka vraiment cher te oyo alingi mpe nalakise place oyo baotraite ngai na kopesa numero en coulisse abeya ngai na numero napesi wana soki ndeko no aza maladie ya poison ata eza ndenge nini ata moto akomi mwindu ata misu no ekomi mwindu ngai nachangeaki nachangeaki makasi na ndo obima te mais lelo ça va osepela na nga te nakonda esu makasi donc moto azosalisa aza mpe mosali na nzambe obenga na numero wana en tout cas ata moto aza ndenge na osanza makila bakobikisa mpo namoni na bapreuve bato babikibiki voilà merci nzambe liboso en tout cas tokutani mbala nsima si dn pro tv merci bye bye à la prochaine fois. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azana bomwe. Kombama na yo Jésus. Kombama. Tilobo. Yesu na lingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangalo na ye. Ngapena tatola bonsambe na yo so bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shishe na nga ye sangalo na ye. Na ye na bapasi na nga libosa bozambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosa bozambe na yo. Salela nga yeso salela nga yeso salela nga yeso salela nga yeso bundela nga yeso Bibia bisenga senga sanga lole. Kale bibia pesanga kabela nga bisenga senga. Ya
Yes moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai. Yes moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai. Yes moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai. Nalebi bia bisenga nsamba londa ye. Lokota ngai yeso yeso. Lokota ngai yeso yeso. Lokota ngai Yesu kotika ngai te. Lokota ngai yoyo. Tombola ngai yeso yeso. Tombola ngai yeso yeso. Tombola ngai yeso yeso. Tombola ngai yoyo. Mesa wafako mesa wafako watitishina nsambi watenzelela watitishina nsambi watenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chilo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobindela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba londa ye nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur Guy on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.